Bon bourgeois Mbassimtemba. Au monde des sopiétés, à mon internet, à Batami Mabé, Pressa TV, au monde des Célicio, ambassade, Makaya, au monde de Lali, Chamouké, le bébé, au Kim internet, nous sommes dans internet au Lobasonin. On le blera Ketch Jean pour le blera chant. Tanguela moi 300 termes yondi maga salam sala bien. Ouais, net petit nanga omba emba bien. Petit nanga omba emba bien, ya la team emba bien pour banga balinga bien on petit ba petit mais petit nanga omba emba bien. Tu na la team wata? Bon ba emba bien bango tout asala msana bango bien. Tu na effective na ndenge pe ndenge tiki bato babule ba polémique kuna pena bato ba ebo emba bazate. Na ndenge mabete. Je me très beau mbani sinan tangilanga. Bon, tangilanga bango tout o ba emba ba likolo kuna comparé bonga tananga ibongati chailunga. À partir d'aujourd'hui, to comme moi na défendre papa na bino. Donc chanteur tout o ya Monica Koki. Ah, chanteur nyonso a Monica ya Koki. Ngai fiston tsele le boy catching en back na lobby et comme ce que moi na défendre papa na bino. Donc ngai tsele le ngai. Ambasa ko yemba boy. Oh, ambasa ko yemba boy. Oze yembela mikolo nanga kutu na kokate. Bo ambasi kutu. Ozo moteni na tout amunoko. Nato ko kanga bangle mo presa beta wana ti. Parce que l'idée na bango ni na ko yemba na esprit oh. Manasno na lingio. Famela mili. Ano de la Miyembe a eu joueur loi Vita, to Renaissance, jusqu'au joueur à Barcelone. Papa, mais au joueur à Barça. On est avant même yo fango no no oyo. Moi na Jésus de tel père tel fils. Donc biso a eza babinga ngo e balé à loyembo. Amfumu lengi Betu tu yanga le keri ka ko community selamba. Batuge ni fumu ino keri ko je. Ah papa uki. Sari sabana. Waya lwa mu dila kena. Ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse. Ozorudu kwangu mimbo. Ima théâtre mwana mambo. Landa YouTube télévision. Salon Flori, mama moimwene, mamwene kuna yuyufuna. Roger, mwana mama kimakanda boyigoyela. Ungeri kimakanda boyigoyela. Yafisa lengi. Feroze yagine, feroze makangwe, feroze makangwe. Metro Makengwe, Chadombala. Voilà, merci à tous nos fidèles téléspectateurs de Métro Makengo Tapis Rouge. Merci vraiment infiniment. Vous allez continuer à s'abonner à la chaîne Abino. Et là, ça peut être que Moussa Christian va vous le c'est la Bino vérité Jamba. Les autres s'appellent Sabino. Tu as remarqué que s'abonner massivement. Et on te remercier vraiment abonner sur partout dans le monde entier. Alors, actualité est dominée par l'artiste Miyembe héritier Watanabe au basala y confrontation na artiste ou benga mikolo l'homme à la voix de Ngungi ngana benga pena bongo ngana benga l'homme à la voix de Ngungi Nselele fiston Nselele a fait rigoler à Jésus de Nias ba bundaki na ndenge ya mingongo ba posta qui on fait dans les réseaux sociaux et ça là qui ko ça là qui panique ça là qui pagaille ba tumsuba ba ki ote Koto Miyemba zoemba na bien mais koto pena Nselele l'accès ka keno emba na Jésus de Nias à la maîtrise ba tumsupe balobaki sens contraire parce que nous avons un point de vue. Alors aujourd'hui, nous avons un moko fiston Nselele to solo na ye par rapport à maramonyo sur le cas na plateau. Est-ce que banaye ko lenga? Est-ce que zalaki na inga? Est-ce que balobinyo so bozango awa na kati ya Métro Makengo Tapis Rouge. Alors, héritier Jamandeka to bien avec les caméramans a filmé bon dessin mais qui recours resungana ba golo na ba golo so ba tala biso ba mona fiston Nselele ozabo na gauche na ngai artiste bonjour. Bonjour Christian Vango, songa mobile. Fiston Nselele na biso makambo bolukela biso oyo yo nem to weba bonne santé.
Ouais, santé pepele ndinga nzamba obatela oyo asali mokili likolo na se ozo batela tout le monde dans le monde. Donc yinda zo batela penga ko donc ça va. Ça va, Jésus de Nuance, subitement surtout qui m'a montré Dubaï, a sali message que non, bagolo ba limbisae par rapport à un dernier rendez-vous et ça qui respecté. Et pourquoi dynastie est bien sur les 3T? Ouais, déjà bon on est déjà bagolo tout, bagolos tout, gladiateur tout, on est déjà Ningi Fumamboka, Jésus de Nuance, les grands chanteurs de mon pays, maître du temple oyo Fuma Rumba, Rumba pire donc oyo a pesé déjà message naie à lobby qui ils a été ils allaient maison na yende muteko sa date fixe il y a sorti album Dynastie album so bank sabat na ba parler quoi donc il y a on donc message a capté na biso ba mission na ba bazela na ba fan tout tous message déjà yemo fuma mboka lobagi bozu message quand mo fuma mboka lobaki mais sotali na vidéo ya fait rigoler Jésus la page nae fait rigoler les padres ngala tala plus ba commentaire. Et on se bat commentaire on et ça dit que non le quoi toujours opportunité te ya okutana Jésus et moro tu es pas bana Jésus ba apôtre bino le ba apôtre Pierre ba Jean hein donc parce que Jésus n'a pas apôtre na bino le ba les 12 apôtres quand tu lobby ba tu soit commentaire on mais faire rigoler Jésus de Nuance lobby que non ba tu me tropes sango mais je dis que na Sony musique mais pourquoi ba mission na ba wana koleka na ba mission bazo confirmer que disque kobima les 3 ce que ça que maison de disque na bino ba confirmer que date les 3 te poni bino wana ko ba date les 3 il non ko ça les kaka pour bisa ba beaucoup ça ba golo po ba kitsa mutema ukoma non ils ont tango Fuma Mboka ba kobima les 3 ils a qui déjà qu'ils sir pe ma jour il y a date il y a fête anniversaire wa fête aka mais vu que il y a un produit au Sony Music qui a bénéficié à Ranango yende sikoyo nde tonaye kolo eloko na biso batozi la tolia tout ça dirigé na Sony Music donc tozi la date au Sony so pesa kala mingi ate beaucoup sepela na mingi déjà bagola donc yemo abili ke damas za ki toko makasi donc beaucoup sepela. Voilà, est-ce que vous pouvez savoir des détails par rapport à ces jours à Ferregola na Dubaï? Non, Fuma Mboka d'ici là à kaka dans Azoya nae, akende pa umelate, akende pa makamu zaka bonheur na biso orchestre. Donc pas umelate Azoya nae, kala minta Azoya nae pour faire bana so boulot. Est-ce qu'aujourd'hui Dynastie ndebimite, est-ce que vous utilisez déjà studio ou soit studio de concert parce que des semaines passées tant qu'on le 27 le 25 février, tout le monde qui est toujours studio, est-ce que vous avez toujours dans boulot soit tout pendant la minute esili? Ouais, na minute Dynastie ba boulot mo trelka ya muke ya mu donc eza ko tutina te boulot tikali déjà ka muke soka Fuma Mboka ki donc makameza ngo akala mingi te donc ils l'accent na boya ko développer msusu moni makameza ngo kala mingi ate donc kala mingi te makambozo na mesa po déjà et comme déjà na ntsonga so déjà za wana po Dynastie za eza plamo la ebisio ba plan eza ka ba mo voisin quartier mo mana boyo ka ndio zango papa bato na so to lekiza soma desu na bongeza ka ndenge mo boyo ndi ya bisote ende Dynastie za suka na repa tala ngamo na kati wana na zuka de ntsungo na yo ka ndenge ya yemba po bagolo ba sepla po moni ba leader tout ba yemba na bango meko yemba ko kotsa mutu na kati dans la âme nyonso te nazaka mutu ebo yemba Jésus de Nuance grand chanteur de mon pays donc yango zo mona ba miette na ye ezokuela biso pe toujours à la toujours garde. Voilà, merci beaucoup Piston. C'est l'actualité. La vidéo qui vraiment réseaux sociaux, qui tout le monde qui est en confrontation directe na collègue nayo artiste et Miembe. Peut-être sur le solo. Ça y est on dit. On va en parler. Babengi yo que faut les cas émission ou soit au Kenya nos cas émission pour ça programme au kutani na bitumbana. Relatif sur nos aïe on dit. Non, on a que tout ça na studio na résidence. Na sengi nzela na Fuma Mboka na sengi nzela pe na bureau na so Pichu Botoko de Jean Polo ba veo ba diriger biso ba senga oui
samedi les canazo les capos moni TV tant les kana télé faut ko senga ga bureau pour bureau nde ba yebi nini oyo ba ko yebisa yo okoloba na TV pour oyo ba ko loba na TV pour programme à TV ndina sengi na kei na bengi toniko ko déjà programme ça bien taillé na komi wana mais ko yeba ke batu nini ba ko tshela ngai ba ko ya en tout cas ngai ni esprit na ngai lo na za mwana mutu pour moni mutamakasi na mwana na epe azaka makasi et pour bakoli au moins papa na zaï maître mécanicien na le pas on a ma bende ba ne ba kola ba ebika ba garage ba chauffeur donc ndenge biso to na balé à voix tellement ko sokolé leki et comment peut ko kanga biso pe bana donc na koma makasi moko impossible parce que catégorie o ngana ko yakuta na émission le ko na musicien na chanteur na za na mutu te o na ba bo bengela nga mutu o tshela nga mutu o te jamais donc catégorie tout ezala ba vie na biso ba bima ezala ba vie na biso o baza vie o baza ba massa o baza ba nani o ba elelo catégorie tout ngana kokuta ngana ko défendre kaka voix na nga donc na kozana lo na obanga te puis na oyeba fona défendre ba golo na ba golo pour na za na club mo monde entier bazo talanga siko o balingaka orchestre ya leader na bango Jésus de Nuance siko ba moni mona na yaza na compétition na batu misusi ya bangam ça dit faut soki moro to yagi na 150 fona senga ngwe ko mata sac na 195 donc pour ça ziango pour na bi et fait déjà na ko bambo na ndenge mo afo ba gola déjà ba hôtel donc et ça va avoir plaisir partout dans le monde ils ont qu'on défendre nazo te ya bato sango malamu ya bokonzi ya Jésus Christ donc nazo lobile là na bité so comprendre na lobile donc na ça de fona za na gi ngui dans ce temps yo komi na plateau komi temps na moni joueur ya club ya monete les joueurs ya club ya Barça sko ayi na plateau intabu akutani sko na ba joueur ya ba Fibo to ya ba Vita papa yo Barcelone nous allons donc Miembe et ay joueur loi Vita to Renaissance yosko joueur à Barcelone papa mais au joueur à Barça on n'a pas même yo fango no no oyo moi Jésus de tel père tel fils donc biso eza babinga ngo e balé à loyembo yo mona mutema no ba fantu na bapane ba ebi awa mwana wana bitaka na ibalé à loyembo rumba pire rumba o ba équipe magité ba nte biso betande rumba pire ça dit oh kende mboka na lipopo ba papa ba mama bazongi lipopo anga mama oh kende mboka ya lipopo ba papa ba mama bazongi lipopo ba yaya ba Christian Vangu bazongi lipopo anga do ya wana rumba pire ba rumba pire no pesa na ba elengia kolobana yo latindo to ekomi lokola loboko ya caresse mekituku na yo emelisi ngai mpema menzoka nde parmi les filles oza la plus sexy papa Melina champion tu es si doux si chaud tselele maboko na yo elengi se comprendre rumba pire betelo wana sko mais qu'est-ce qu'on betelo tant na kuti na moni sko gino joueur à Fibo akutani sko na joueur ya Barça au tremblement de ton moni Miembe papa yesu kana titre joueur ya Barça ayena epo ebi ngana na nga champion catégorie tout ba ko tshela ngai moro tezaka obligé pour na mututu que ce soit au Mark Tyson moi beta ba les jours on a roya journée na boto les sentir pour ezaka KO na KO papa ozumo tiki ndine mbe na plateau na ezako na bandenge papa yembela biso yemba brutalité biso papa yemba mal de au sentir douceur charme N'est-ce minute moko na souffrance bolingo hey eleki 90 minutes bapesa na football à double bakisi 30 minutes ya prolongation
ya pamba tout est marre na douceur na so bagoloa so bo sala ba je martyr faut boya koyoka rumba s'il te plaît si ko to bo leso ko boma so ko yemba na miyembe yebisa biso ton yo boaki ya boaki hein na pire boule pena hein sans complexe yo peno santa ko yemba na mo yembi o passer comme sur 10. Ah non, il a bien chanté la rose à la Théo Mabete ayembi ba defendaki mais ils ont quoi neti poids léger na poids lourd ba misérable on te bien que bo s'entraînement santa na oyete a kota ko ba chukite vango est-ce que yo bité que ba jouer ni tola bongo lino ba fita nani ba jouer solo wana fita linga nani lema na pese mbote kota zali ba tora ba lema soko ba betana Cristiano na match d'entraînement na 20 mai ba betana bango ballon mais yé moko lema a comprendre on a betana na Cristiano et en réponse à moi parce que ba musuba ba mike miyemba betcho ba chukia betcho papa akapela kutu ba betanga na ndeni soit émission na talent Nisa ba cour hein biso ganga te te biso bongo te biso na obimi bino gimna hein tala ndenge kitare ezate mais yoka akapela kaka bolingo na yo ezinga pote na motema tala ndenge nakomi sambwisa nzoto pona bolingo na yo ya kala londende ememeli ngai elekisi ngake bolingo na nga wana ngai motema pasi ye nakobanga nzoto emingana te nzoto soki eningani makila nzoto ekokomelanga desare tala ndenge otiki ngai nazangi ndenge ya kolobela bolingo na yo ekomelinga zoba ngai ça comprendre bana zela dynastie comprendre que tel père tel fils bana papa yembi ya mabe moni jour dynastie bima bon le bapela que non j'ai des nuances a même bino somboka mususu pour moni dynastie un sokoza chanteur ozapena moto yoka musique dynastie presque abeti ba style moko même ngele kelinga si joli oh business à la télé vous comprenez donc et ça va rythme mo rumba sur et ça va rumba trap na ninga bi ça rumba trap oui ça rumba trap pour oyeso ah non de là hier vous comprenez oui c'est no banzi mo lokaba ben anon time anos no oh everybody boy malezo no mami wenda fili amutu kiondo oh everybody boy no si le gola lève son mais nania sananiu ending dabedebeding panania minus the nice no wisdom no minus no nalingio for mama mili anonde bien bolim ça par rapport à moi le anglais pesa moi on a interprété pe je ninga ba nia sono ndiega ba nia so ambassadeur salaki ba nia so salio te ambassadeur ko yemba boy oh ambassadeur ko yemba boy weze yembela mikolo nanga kutu na kokate bo ambassadeur kutu ozo mo tenina na tuta munoko tatu ko kanga anglais mo presa beta wana ti parce que boule l'idée na bango ni na ko yemba na esprit oh manas no nalingio famela mili anon de la hier il faut mania ma bisou anon de la hier kibeti tchaga anon de la hier so comprendre et ça bandenge moko boye ba leader na ko sauter to le pena polémique ba leader belé ba ko yemba boye ti vraiment Jesus David a invité ngai na komi invité d'honneur na table VIP ba penser na fête ba souci champagne kaka bala mon amour ya boye baziwa bien non le comprendre elle est féroce qui dit ça comme ngai mon thème et non pas quand t'es rose mituka
nalinga yo sans intérêt d'avis. Mais na internet na mona kande makambo o sécuriser code verriage motema pour bakanya bolingo nanga bakoka code verrier yango te soki un jour bolingo anselele koti ba virus pardon ko décider te otikanga. Voilà, merci vraiment Fiston Tselele. Oui que jour on a bien tenu koko na plateau aina maramboa. Parce que na yoka ande miyemba yemba mais nenge tato ayemba kapé. Tato ya bon chanteur yebra démo on a bien sans complexe. À côté de Moutouté. Mais Fiston Tselele a blaguité. Nyamane Tumba. Alors Fiston Tselele. Toi qu'est-ce qu'on a ninga coulisses? Parce que moni ezaki l'actualité semaine ou tous les cas parce que tout le bapena bin bokanga ki internet semaine ou tous les cas ce qu'on a coulisses ton émission sili tchikicha cha ton pena botika libona mona mai na journaliste ya mbai bino et bosola ndeni que ah ya ça va ya elegalo ndeni. Ouais, tu peux s'en aller eza bitumba ya makofite pour moni internet lele ko bebisa bato belé série ya ba leader na biso tant bazaki na orchestre na ngompe basaki même ko défendre orchestre bon na ba chant baleki TV ba yembi baleki ba yembi on sentit que son prise aleko bike et faire cher des poules grand chanteur ya Kingandi faut me leki bo Kingandi ya Kingandi on se comprend de bande ko sala moi bien parce que l'internet ko bebisa bato belé ba komi au lieu de chanter kofinga koinsulter kolandela ba vie privée abatu chant bazongi son sima bako bimisa polémique na musique non faut d'abord nyonso na tego ya nango ezala 20% mais 80% ezala chant ezala guitare ezala drum ezala donc avant ça makamno faut lo belana art aux nango après makamsego ya bondi malai. Ouais, tu peux s'en aller, mon bambote, mon frère, ça va, c'est bon courage, j'ai pas bien tiré, c'est bon courage, merci beaucoup. Et ça ambiance. Tout suite tako, tout longwe. Moi on a pris tout panzani. Donc par rapport au monde ba commentaire ba féliciter plus yo to yé. Te ba féliciter nga, ba féliciter yé. On est ba fan. Tant ça il kamoto tika rasiko to tala siko ba golois. Na bango peso ba koma banani. Ba spiritas. Na bango. On est suma na ngai te. Isa magam na te. Ya siko fan azo défendre ce que joueur et équipe na bango on est mam nangate mais que na ndenge mo bo ambo parce que au moins ton yambasi betaki des arts te ba ki on na carte internet ndi ba balo ba ke non ni en soi na musique ezala raté parce que ya bino belo tombo bundi na plateau au sentir que ba gani sende yo to yé ndenge yo sentir na commentaire ngai na lobité pour que mutna so lo baga il faut défendre o yaza na ngote. Il a bien chanté, mais un poids léger, pour un peu lourd. À partir d'aujourd'hui, tu comme moi, on a défendu papa Nabino. Donc chanteur tout haut, il y a Monica Koki. Chanteur Nyos ou Monica Koki. Ngai Fiston Tselele, boy catching en back na lobby et comme ce que moi on a défendu papa Abino donc ngai Tselele ngai. Mais tu sais donc il na ba commentaire plus ba bande ko encourager yo ko salo ba compliment que non ko ba non Tselele aoye mana maîtrise. Est-ce que yo ce que tant qu'artiste côté ko ba yemba qui sans maîtrise ou comment parce que ba marteler plus que non Tselele aoye mana maîtrise. Ouais, biso neto zaki na plateau nezaki mwana zo lakisa caractère ya ndenge azailaka na rumba ya orchestre na bango. OK. Parce que biso ngane biso ko ne bandina biso rumba même ba yedo muzamba ba makambo. Ba ya dadango bana ba makambo ba dadi mavungu vungule ba trésor pembele lembata ba makambo. Qui biso tout la musique, tout na rumba pure. Donc tout ça ba rumba soki intelligence non on a dit watana bendu ko intelligence biso za rumba pire tatani na lobele lango donc muto ayebi pire déjà rumba pire eza maya source mayo za kana likwanza te pire ya malili ya nzambe na zamba rumba pire papa za dou ayemaka na douceur tout. Ce que biso be bana beto kozara dou to kolandera douceur po biso a eza douceur ba benga chair d'épaule donc chair d'épaule chakombo ba benga kala chair d'épaule donc ça dit soit zo yemba to yokaka
Est-ce qu'on a un leader à bon, il y a nos affaires. Mais apparemment, on a bon Nigeria au Congo et Missa Perou, oui, oui. À partir d'aujourd'hui, moi, je vais défendre papa dans orchestre. Donc, chanteur tout et orchestre, ce qui est coûté dans le plateau Pika. Kao est pour nous. Donc, moi, je défendre papa dans l'orchestre. Je suis fils de Nabi. Kao est pour nous. Donc, Nazara pour nous. Donc, on a pour nous. Et puis, on a fait numéro plus 243 89 222 11 26 plus 243 89 222 11 26 auto lingi conseil moi li solo moi ni chumbo ya ngwana na boki na pesi mbote na ngwana Lopez Sambi na Londres Al Jabir Bogar Moko Boy Kulutu na pesi mbote na ngai na Babi Tulomba Jagger na Londres na pesi mbote na ngai na Jenny Lema na Londres na pesi mbote na ngai na Lili Seme kwa na pesi mbote na Zaide papa na Brandona Janisita Chunga Mputu Vanga Muchuri Janisita Chunga Mputu Vanga Muchuri de vieille idéologie oncle Yoebi Vanga Muchuri na pesi mbote na ngai na Océan Diallo puissance les Bosoma ici mamai OCD toujours parti les plus haut dans ma partie tout quoi j'ai dit Itabodouk à la reine de Chine et sans oublier Bagauloise, rendez-vous le 24 juin à Stade des Martyrs. Venez nombreux, vous allez recevoir la bonne musique, rumba pire de Jésus de Nuance. Donc, ciao. Ouais, na sanité, Mama 2C, le beau qu'on a eu, Mama 2C, il y a Trésor, ingénieur Trésor Ndinga. Ingénieur Trésor Ndinga, force tranquille. L'Estaban à Congo. La Pessimbote n'a pas Roli Malele, Achille Malele. Mama 2C Gola Salon et toujours dans la peste mbote na bango on a peste mbote donc yi wana quoi. Dernière question Zali na ba question sur Congo hein na ba chanteur na bango tangela ta moi 3 chanteurs mo yondima ka sala musala bien ouais net petit na omba emba bien petit na omba emba bien ya la team emba bien pour bango balinga ba petit mais petit na omba emba bien na la team wata Baba Mbarabé bango tout basala msana bango bien na effective na ndenge pe ndenge tiki bato babule ba polémique kuna pena bato ba boyemba bazate na ndenge mabete yo mutai boyemba niti na ntangilanga bon tangilanga bango tout o bayemba ba likolo kuna comparer bango atana ngai bongati chailunga bon bourgeois mbasi mtamba au monde sopiete ab mo internet dit Batami Mabe Pressa TV monde Silisio ambassade Makaya monde olali chamuke ko le bébélé au kimi internet na mini na internet ko lo basuni bande le blara catch jean pour le blara chant de bongo chef à télé nani à télé go chef à télé kumnyanga oh nisa habité. Oui, pourquoi on a dit que tu es mbatté, mais oui, pourquoi on a dit non, non, on a bien. Si on a 8 ans, on a bien. Quand on a dit ça, on a. Papa. On a 8 ans, on a dit ya. Il y a. Banzi on s'est belé, banzi mbagito. Nzimbo bayo kande yango. Est-ce que tu as capté la nuance dans les mots? Vous comprenez? Banzi mboyango. Banzi mboloko ba. Pardon, comme nous sommes sur la émission, vraiment, Piston Télé, merci vraiment, la langue possible opportunité, encore une fois, na métro Makengo Tapis Rouge, merci à la Batali Bisso, merci à mon vieux Scotine. Papa Uki Sarisa Bana Bayalwa Mumudila Kena Ambo YouTube Metro Makengo Télévision na Suisse Ozorudu Kwankunga Mimbot Ima Théâtre Mwana Mambot Landa YouTube Télévision Salon Flori Mama Moimwene Roger, mwana mama bala. Ungeri
lengi ah feroce yagine feroce makangwe feroce makangwe ah metro makengwe Shadombala